La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille boko tato solola, boko tato lobela, la famille balobi libala ya mama Sandra Mbouyi et kufa depuis kala. Alors, lelo na eli bino ba vérité na otiela bino ba vidéo moko o tokolanda ensemble toyoka est-ce que libala yango e kufa ya solo ndenge balobi ke libala e kufa depuis kala esalinga nzoto malili epesinga pasi na motema la famille nazotikela bino tolanda vidéo moko oyo ba dévoiler vraiment ba vérité pour na dibala ya mama Sandra Mbouyi. Alors ces derniers temps azo mona na pété azo yoka na pété toyebi ke mama Sandra Mbouyi azala na ba live na ya tout le temps au mona na ba live azo pesa ba conseil au mona na ba programme ya ba concert mais ces derniers temps azo mona na te azo yoka na pété. Alors kaka ndenge ezalaka bamakambo ebimaka ebele ndeko moko aye ekobimisa ba vérité ke la sœur Sandra Mbouyi na mobali na ye opesi mbwa boyi ndeko moko aye kobimisa ba vérité ke la sœur Sandra Mbouyi na mobali na ye bazoyoka na te connexion eza te mobali akenda côté disparu mwasi pe atikala na ndako na bana est-ce que eza ya solo la famille nautikela bino tolanda ndeko moko ako expliquer vraiment dossier yango très bien bino mo boye binga na lobaka natina na yaka na ba preuve na yaka ka te kosola na bino sans ba preuve nazara toujours na ba preuve oyo ezaka tangible na linga koya nango liboso na bino en tout cas esalinga nzoto malili soki eza bongo penza ndenge toyoki epesi pasi epesi pe nzoto malili mais soki eza nango bongo te en tout cas la famille nzamba lola alimbisa bandeko o ba contactaki bandeko pona koya kopesa dossier oyo pona kotinda ba audio to pe kotinda ba video concernant dossier ya mama na biso Sandra Mbouyi na papa Fiston. Papa Fiston ye wana sikombo mbala mama Sandra yango wana ti yango te bandeko esalinga pasi esalinga vraiment pasi alors sans plus tarder notikela bino tolanda na bokebi nyonso soki eza mbala liboso okoti na URC Botelwa TV ana lobaka toujours abonnez-vous commentez likez partagez na Facebook partagez na WhatsApp toyaka te po tobebisa image ya basala nzambe mais toyaka topesa ba information selon makambo ndenge ezoleka la sœur Sandra Mbouyi aza moko oyo tolingaka mingi nga surtout nga na kotaka na bamateya ne ba adoration na ye ezalaka vraiment wana donc esoulageaka nga fortifiaka nga na makambo ebele. Alors toyeba peke ba couple ya basala nzambe bazalaka toujours menacé soki eza ya solo toyeba ke ba couple ya basala nzambe bazalaka toujours menacé. Alors sans plus tarder notikela bino tolanda makambo yango kaka ndenge ezalaka tango zolanda biso s'abonner au commenter au partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger mais kako partager partout information oyo et tambola et ozala malamu soki s'abonner activez biso cloche à notification parce que cloche à notification ko permettre yo soki totie ba image la biso olanda biso esika nyonso okozala yango tolobaka activer la cloche des notifications. Alors la famille natiki bino tolanda nanu dossier o ndenge zokinde esalinga nzoto malili couple ya mama Sandra Mbouyi couple ya sœur Deborah Lukalu couple ya Roshni Kayiba ba couple wana eza na ba menace moko spirituel boko zwa idete façon batu ba menace couple wana tala couple Mike Kalambai batu balonga ngo kaka boy pourquoi parce que na ye na mwasi na ye bazaki na baona bonzambe makasi te kati na bango yango batu balonga couple na bango kaka boy la famille tolanda
Bande ba bolingo le to betara masolo ya ba mariage, ya ba mabala ya ba couple ya ba bolingo ya ba. To que la même tendance, bienvenue diminuer volume pardon. Et quand on est bien il y a quelques jours passés, un bien-aimé va me contacter. Non, grande dame, depuis que nous comme là, nous profitons de la bande de so oyo peut-être comme là na mona na répondate, c'est que na monate ou bien carrément tindela un message za tina. So tindela un message ya série ya tina, c'est que na monité, il y en a répondre parce que na vérifié que inbox na miko nyonso mais ba message actuellement tondi kuna eza ba message depuis que na sayi ba na pesa na lobele ba live ba mitakala et bele ba message bele na tangi yango te parce que introduction ka déjà mama ya mama le za ndenge nini na mona ezaka lola ndenge muto nyonso ndenge ezala OK voilà mama mwana ana ya 12 ans na epesa bino so na sali live to pe na be lobela video ya ba marambo ya ba mitakala bokita na ba commentaire bomona ba distributeur ya mitakala bazala wana oka oyibiso na za nango kota yanga inbox otindele numéro tindele ngana yaka kaka pona ko teya pona ko pesa conseil pona ko motiver pona ko donc ba marambo ya tindela ngai sala boy kuna de au moins akomeli ngabi mama depuis kala nazo luka yiko na komeli mena mo répondre ngate akomela ngabutu na ba message na ba commentaire ya ba vidéo nanga que non maman s'il te plaît côté inbox nazo non alobaki non nazo lukayo nazo ba te na osola na ndenge nini et puis na côté inbox na mon ba message andeko abisinga mama na yabi que abi par rapport à musala no salaka vous allez vraiment informé bien informé très bien informé et on ngana yeba likambo oyo ezandenge nini parce que ezo déranger nini abi mama ngai na linga centre mama centre mboyi makasi na linga ke makasi na sepelane makasi na linga couple na ba makasi mais depuis un temps naza dérangé les choses ne va pas mamezo marché malamoté entre na mbal na ya so mamezo marché malamoté c'est normal na mabala ya le o ele ba abi na te mama bongo te abi na depuis avril na ba live ya Pasteur Jean Bosco Kanko et maman Sandra a aussi appelé sur apparition te et a chose à la rare et na ebandeli na mona yo moins normal et puis après na yo réalisé que non et comme grave et ti sukarango na mincho no solo no boy maman depuis un temps mobala longoli ba vidéo na ba photo ya moi si na compte quand est tonton Jacques Salaki na pena lobi tika boye so comme rolongola ba photo na ba vidéo c'est comme grave comme sérieux abi maman effectivement comme grave comme sérieux abi maman wana karaté déjà boy na décembre mani milulu à décembre traversé il y a les 31 pasteur Jean Bosco prophète Jean Bosco atie batumso ba oprester mais moi sina zate et pourtant moi sina zanga raté na ba ngabi bon tindela nga compte ote so luika na TikTok omona tindela nga compte pesa na su musala nga ko pesa ko expliquer nga problème na sunga yo lokolo za na besoin lisungi siko ngabi OK, y a pas de souci na yo luka compte ya prophète Jean Bosco na luki na moni effectivement na vérifier ba photo na ba vidéo ya maman Sandra ezade na ba commentaire ba songi pe bazanga raté boyebi kaka bapiki ndenge ezalaka bino bozala retard libale se kufa kala libale kufa nayebisa bino soki nga na ye koloba seke ya koloba ezali voilà biso basongisongi na biso eza basongisongi oyo ezobikisa bato ezobikisa mabala ezobikisa bavie ya ba songi ni to ya babino wana to bosala wana songi ya matière kota na mataba vie na mataba libone na zo mbongo te ya biso za bongo te so ndama osepela na nzela na matière yango ba vie matana ba libone nzamba zuika lokumu so pe ndama osepela na nzela nango ya kokauke kota azupeka lokumu mais objectif ezana ni yango te et ça lenga pe passer et déranger nga ipe personnellement j'aime la sœur notre sœur Sandra Mboui na linga makasi en tout cas so linga Sandra Mboui te
ozaka motema bozaka kindoki. C'est vraiment une personne oyo par rapport à to yebeli ba réputation ya ba tongo ya ba yembi et autres ya ba pasteur et par rapport à sa façon azalaka sympa, azalaka mature, azalaka ata par rapport à ba dire na ba les ont dit ba réaction to ba réponse na en tout cas suscitera vaguité monsieur ça peut répondre mama la ngai suka na matière et pesi matière teye soit répondre au cara OK aloba ki alobi boy suki na opeka wana très sage. Personnellement en tout cas na apprécié kaye banzembo na ye mongongo na ye moko la personne et nanga na pia conseil na ba couple surtout chrétienne. Couple ya Mama Sandra Mbui. Personnellement, na ebilo ba welité. Mais comme on a bilembo par rapport à basango tozui, na constate au sali na auto remarqué na ba réplique ya batu et c'est clair que ma tante rose à la quelque part. J'ai vu des couples divorcés légalement mais se réunir encore après des années. Na pesi maman Prudence Mosengo Mbote et wana maman na ngai après 8 ans ya divorce mobala kenda bazonga na babalana ezalaka et là il faut batba surtout les chrétiens vous devez savoir ils ont le mot au diable à combataka makasi koleka progéniture ils ont le mot au diable à combataka makasi koleka libala. Ils ont le mot au diable à combataka kolika union ya mwasi na mobali surtout ceux qui couple wana ils ont bénédiction pour na batu ils ont inspiré batu parce que couple na bango et pamboli batu belé na lobite ke ba parfait partout ma bezalaka et imaginez de kombali wana zo regretter parce que ye Sandra azala préféré na ye couple na bango alingaka yango donc ça les passi komona ke baza asute bakabwana mama ça me dérange papa Jean Bosco na mama Sandra na yebi elobo elité mais boaba na nzambe et place union sur problème ezalaka toyebi ke yeso za solution c'est vrai na bandenge mo be divorce cause la solution mais na bonzambe to surmontera toujours. Ici, je ne dis pas qu'il faut être hypocrite. Attention, je ne dis pas ça. Mais des fois, ils en ont parce que parce que zaki solution à souka non. Nzamba pamboli bino, nzamba sai bino ngolu, nandenga salela bino, apesi bino bana kitoko. Je crois que c'était l'année passée, tout 2 ans passés. Oh, Mama Sandra Kouta Robota 2 ans passés. Et oh, Batbalobaki a Kema Djabatiki bébé. Quelque temps après, la moni bébé en Tambola. Je crois que mon vidéo mon réseau social. Il m'a dit que quoi. Na lobi oh bébé bien. Na kanyala ta moi na ngaboué. Moi na ma président de la République un jour. Toza ina baninga moto bandio seka. Na bi mon dit que quoi. Encore bana baluba. Botanda otakataka. Siko likambongo na ebité nini oya. Et panzabino ka boye. Personnellement, je n'ai pas. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que la Bible lobby, Christ a béni biso na ministère de réconciliation. Réconciliez-vous. Soyez possible. Tous les ego to chamu panzi. Mama Sandoza star oui. Wa moi c'est kitoko oui. Wana batalo ozana ba don ozana nyonso moi ça ozana ngo mama. Mais sur le bolata ki star ma sœur. Otambola de libala okenda. Moni mama wana abala mokonzi. Malgré abala mokonzi. Ti lelo babenga ke ndumba. Malgré babala illégalement poani. Abala mama wa star wa moi sikitoko o amaele. Mais sur le bosela ki star ya na ngai. Ba obengo ndumba. Ata soki ba kobalaka yo toujours. Na lobi ebele, na lobi moke mais lobi ebele. Mabe kozala. Vidéo esili.
nazo continuer bande on a bana opesa conseil na couple kanku ya mama na biso Sandra Muna papa Jean Bosco na bana oloba na mama Sandra na ebi lobo elite mais Christ a bengi biso na ministère à réconciliation, réconciliez-vous s'il vous plaît, et avec Dieu il sera toujours possible ya surmonter ba vague ba mbonge ba kake ba nyonso. Satan a elo mota combattre net libala po yebi. Et en plus couple ya basali ya Nzambe po yebi que arokanga capture baloba ni na capturer to ba captiver ba ame belé oyo barozo kisa barozala desi baro lemba bako parce que moi na Nzambe mosala Nzambe fois la ndakisa na bana oloba mama Sandra wa mosi kitoko wa star et Nzambe akela yo apesa ota bien voix bien et au fait Dieu t'a béni na bandenge belé parce que solo botala o zana ngwana na oyo zali mama ntimela ngai et ova na libala te baobala o aba bali olobi baobala olobi kuna baobala ti shuka na ngo babengo ndumba neti mama wana abala mokonzi eti lelo babengeke ndumba parce que et bongi na mwana mwasi te mobala obala 10 fois 100 fois autika nika mobali et mabe kozala côté nyonso mibale mabe tam super kozala ya papa mais toi bana Nzambe l'humilité précède la gloire dit la Bible. Dieu fait grâce aux humbles mais résiste aux orgueilleux. Humiliez-vous surtout na maman na biso na osenga mikitisa yaya je star chaki mopandi et bundela libala na yo sauver libala na yo parce que avenir abato belezo en dépendre ya bano yo boti ya bano ya ministère ya yo mokope parce que à un certain âge et c'est vrai nde toloba biso nyonso ke libala eza final terministe libala eza linini te oui effectivement mais ils en a ba moment mon vie na ba âge mon vie et je parle à tout le monde en même temps non le barana muto morote et c'est très important aux ala accompagner ezara pona magodate mais faut aux ala na muto pembeni na yo. Est-ce que vous savez que le fait kaka ko se sentir aimé, le fait kaka ko ala muto mo pembeni na yo oyo azo réconforter yo oyo bozo partager na ye ezalaka kisi. Est-ce que vous savez que l'amour est un remède? Le faire aux anamutumo pembeni na yo, est-ce que boyebi que ça prolonge la vie? Et bato ba vivre à sel boyebi ba réalité oyo ba zo faire face nango. Ta musu boye a osa sembla toi oyebi sa ote mais la butu ta wala la ke na ba désert ta mponye katana na e katana ke. Moi, je connais une sœur, tu vas nous sembler à l'église, mon corps, quand ma femme c'est la poto. Et à la maison, elle habitait seule. Quand moi, on est une jeune fille, et bien, nous, on kobi makeina. Et maman, n'a zaïso kilte sili. Na place à kenda kumbala moko. A côté la mutuka, vandi neka wanana, na parking. Avant, diako sata 1 heure du temps. Yé moko bat bakei, ke avandi. Non. Mon so kilte sili bato bazala na nwana ko bozo solo la e patelemi wana bo solo lie après côté la mutuka okazo tala avandi maman na pendant que je vous parle akufa akufa ka ba mort sibito ba criso abano tonga ndako na Congo ndako munene ndako tikala akenda ba souci yaya nzamba azo bate aloba que il n'est pas bon que l'homme soit seul et ça qu'à moi cité mobilité même na moi si moi il faut aux accompagner et ils en a avantage belé c'est aussi pour nous protéger, nous préserver, nous épargner na ba marambo belé. Au fait minga le bezali mais tout le essentiel.
na profiter na bana ba couple o boza na matata divorce ezala option ya suka mais nazo souhaiter ngo pété parce que divorce ezala malamu te surtout bana nde bato bapeya bapokase solution ezalaka toujours essaye ya kobongisa ya kosolola yana bacouple ebele so bakabwana ezaka mpo bamekaka kobongisa te ololendo après tout si ana mwasi na mobali nde namona ndeko mo mobali moso tuna mwasi bien est-ce otalanga bien mwasi bouti nde bana 4 atalo bien na ndenge nini bouti bana 4 bovani pendant combien d'années autourner sur atala ko bien en fait c'est ça et réconciliez-vous s'il vous plaît tokomi na suka mbula po tokota mbula sika tokendaka baveye tosalaka badéclaration tolobaka bamakambo mais balolenge na biso bacomportement babezaleli soki échange te la famille puis na puis eloko malongi esalema nango te tokozonga na biso wana potopoto tokovivre ka bameme réalité yango bomoni bato ebele jeune après jeune prière après prière année après année na 2023 alobaki adéclaré akangi alie adelie akati abwaki atie baofrande atongi bahotel tokoti 2024 na ndenge bandi na ndenge soki kaka ndenge wana namoni mama oti kofinga baprofete na kotiela bino video wana na video mosusu na kosala nameka komeka koteya bato oyo bazwaka prophétie nayebi te soki magie ke ntango elobami il faut ekokisama automatiquement mama nalobi baprofete nyonso oyo balobaki mbula oyo so mpe na kobala so mpe na kosala nini soki abibi bembe na bino en fait c'est ça okanga baprofete bato ya lokuta ofinga okanga nzambe moto ya lokuta parce que yo ozoyeba te ke yo mpe faut changer bakanga mosusu avant échanger na vie na yo beaucoup ne savent pas ça surtout les chrétiens ebele bayebaka te qu'il y a de ces choses là pour échanger faut changer. Beaucoup ne savent pas qu'il y a de ces prophéties là pour ekokisama il faut yo ozwa attitude moko boy to pe il faut changer et ba yebite ba on ba yebika son temps ba ina robala c'est que automatiquement na robala kindumbo yo ozosala okansi libale oya ndengwana ba yebisa yote que son temps apesi yo prophétie to prophète yebisa que non mama ndamba opambolo na libala kitoko que il faut tika na mobala bato bimara na wana oyeba kite oyeba mambona te po yo kofinga ba prophète c'est ça donc bandeko to bongisa to changer bizaleli to se réconcilier to luka solution place bat bazali problème ezanga raté osali 6 mois boyo na raté mais bo mwasi na mobile il faut trouver ça normal une année boloba na raté ou à côté ou abimi et vous en plus vous avez des enfants les amalamoté s'il vous plaît et to se réconcilier l'amour est pardonnaka l'amour est supportaka moninga amour et excusaka elukaka intérêt na ngote bible zolobe mais elukaka intérêt commune et donc c'est ça vraiment minga olobe ezali mais to lobe essentiel et na pesi conseil et na ba couple na couple ya mama Sandra na papa Jean Bosco vraiment to éviter ceux qui eloko nini boyeli tout ça pe na posa to yebate parce que ils ont makambo partout na ba couple tout ba problème ezala ramener ti boa bato yo mokili mumbeyebi mumbe chamisu bato balobelaka en tout cas toza na intérêt ya koloba parce que déjà mokili bani koloba donc monde oganga c'est ça témoignage na bino édifier bato mobala vanta mwasi na nzamba pambola zo mwasi bien aza mwasi moseka to yebi makambo loba mebele milolo beta mawa bato pe ba contestai et du coup tolali tolamuki ote kutu ndeza boye mobala longoli ba photo bazoka na sosote bakabwani obino boye bite bazala sosote libala ese kufa encore ba congolais na songi non s'il vous plaît obongisa ba fan na bino ba olela masando ba fan no ba olela ba balinga o mingi ozamunda kisapona bango et zo sa bango bien te komona yo zo sa so ba apparition te et na ministère à papa et ils ont dérangé bango. Donc, Nzamba Sabinongolu, je prie que Dieu vous fasse grâce et bozongana, bozong ensemble, solution joie. C'est ça, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, merci.
bandeko na ngai wana bouti kolanda histoire lolenge nini ebetami lolenge nini elobami kaka ndenge balobaka moto epelaka milingi ebimaka pamba te soki moto epelaki place wana te. Alors dossier oyo eza à suivre. Dossier oyo eza dossier moko à suivre. Epesi pasi pe mawa koyoka likambo oyo couple ya mama Sandra Mbuyi baza parmi ba couple oyo tobandaka penza ndeti nga pena parmi ba couple na linga mingi pe na longolaka couple ya mama Sandra Mbuyi. La famille Mikole Ucho le katoyo kaka ba makambo yaka ebele concernant couple ya mama Sandra Mbuyi, o mobali na ya bota libanda, o mobali na ya bota boye, o mobali na yebu na asir na sala ki be émission ngo so bokepeti na Irsil Botelwa TV, so eti na Irsil nzao officiel pardon, bokomona be émission wana to sala kayango awa. Toyaka penza kolobela bandeko bapelisaka matoi na bango na likambo ya mobala mama Sandra Mbuyi abota boye azongisa boye asala boye en tout cas toyaka kolobela likambo wana comme bazala kala menacer batu baluka ko menacer bango depuis kala batu bazaki kana posa mama Sandra Mbuyi na mobali na yebaka bwana réseaux sociaux oyo monde o tozomona eza mabe na monde o batu balingi komona batu te batu balingi komona ba couple ba couple ya basala nzambe te la famille eza pasi pe mawa. Alors kimia na bino kimia na bandeko nyonso bolandaka biso et puis tosambela pona couple oyo ezala vraiment makambo moko ya lokuta ezala ya solo te po ekopesa batu pasi na mitema. Tosambela penza pona couple o nzambe a restaurer bango soki ezake diable akota ki déjà na kati en tout cas tosambela la famille nzambe a restauration a restaurer couple ya mama Sandra Mbuyi nzambe apesa bango kimia mama Sandra Mbuyi azaka déjà pasteur akoma da koteya tomonaka ndeka uta kobatisa batu awa batu bata kozwa baptême na nzela na ye atomonaka. Alors si c'est le cas nzambe apesa ye kimia na couple na ye nzambe vraiment asala ye bolamu apesa ye kimia po aza déjà mama pasteur divorce ezaka malamu te pona bana nzambe. Oui balobi ko kabwana eza solution ya bolingo ezotambola tengu mais toyeba ke divorce ezaka solution te pona bana ya nzambe. Alors tosambela nzamba sunga bango nzamba pesa bango kimia. Merci beaucoup na bandeko bolandaka biso partager les biso émission zwa temps ya ko partager pardon partager na Facebook partager na WhatsApp et puis partager na Messenger na yaki penza na partager na bino lisolo oh merci beaucoup la grande dame pour na information nzamba lola pambola bino na yaki kana partager na bino dossier oyo lisolo oyo ya mama na biso Sandra Mbuyi soki nzamba azongi te tokutani na bino à la prochaine occasion. Alors tango koti aimez vidéo ou s'abonner ou commenter ou liker partager biso na Facebook partager na WhatsApp. Partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez partout. Tindela bandeko lien, panza vraiment lien au partout. Et puis tant ozo ko s'abonner, activer cloche de notification et kozala malamu mingi. Na loba toujours chaîne na biso za chaîne moko ya mafinga te. Alors tant ko s'abonner nesika oyo, yeba ke o s'abonner na place ya mabete, o s'abonner na esika ya malamu. Ah tuzaka zéro polémique, zéro mafinga, zéro nyonso. Nzamba pambola bino tokutani à la prochaine occasion. S'il vous plaît, joie vraiment temps ya ko partager, joie pétant ya ko bondela pour na couple oyo nzamba lola ako pambola yo. Alors babona nde na biso nyonso toyebi ke tokomi na ba fin de l'année, joie temps ya ko bondela pour na libota na yo, diable atelemi makasi. Alors to bondela nzamba lola a bomba biso na kimia. Tokutani bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.